Rafin Tumba atiki biso, mama amipe atika biso. Bato ebele balobi. Rafin awa finga mama ami. Ye pakei, bakei kokutana. Bandeko makambo na koloba eli especialité na ngate. Kakande bomotuna. Eli especialité évangéliste JF Ifonge. Mengai lokola na yali moko ya bandimi o nandimaka. Makambo évangéliste alobaka. Ata mosusu nalaka na réserve me nandimaka mingi. Alors bandeko bino bolobi bake kutana. Kaka bino bandeko. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi baccessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, #1. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Kaka bino bandeko bolobaka lisusu boyi. Soki tokufi, soko salaki malamu, okokende na paradis, to na lifelo. Tango po kufi, bamisusu balobi, okenanu na salle de repos. Alors, ngana ko base na bisika wana. Rafin Tumba atiki biso. Mama ami molimo ne pepe mana kimia atika biso. Rafin tolanda makambo ya sala aloba pona mama ami. Alors, bandeko, bakokutana na ndenge nini? Po mama ami soka sala mabe na mokili oyo te, aokende na ye nzela mosusu paradis. Soki bino bomoni Rafin Tumba asala mabe barando, makambo ebele ya mabe obino bozoka loba, obino bolobi bato ebele balanda batala liwa ya Rafin bachanze. Donc Rafin akokende kote mosusu baokutana sikoyo ndengeni. Soki bolobi ke bango mibale bakufi, batiki mokili oyo wana na comprendre. To bolobi Rafin Tumba mama mi akufaki, yo pokufi na comprendre. Liwa eya pona moto nyonso. Me bakei bakokutana wapi? Soki na kote sikoyo na mateya évangéliste JF Ifonge, nalandi pe bino makambo lobaka. Alors, mama ami na Rafin Tumba, soki siko Rafin Tumba
apart barando ye asambelaka ya tro soki mama ami alaki mutabakisi donc baokende mpe nzela moko te pamba te Rafini Itumba mutabarando kasi abondelaka ya tro mabe na ye oyo bolobaka eza kaka oyo bokomona na internet apart internet aza na makambo ebele ya bie mpe akumisaka nzambe sikoyo mama ami soki aza sikoyo mutabakisi po eteyemaka bongo bakokutana wapi bandeko tokotala dofo boexplike biso na modele nini bakokutana to bolobi Rafini Itumba bakokutana na mama ami mpo mama ami asimba nde bakisi te Rafini Itumba mpe apondelaka bakokutana na paraiso to bolobi Rafini Itumba ndenge azalaka wana aza mwasi bakisi asimbasimba bamodele ndenge na ndenge mama ami mpe azala moto bakisi bakokutana bango na bango kote bakei do bandeko fo boexplikaka biso malamu pamba te bato bokotangela biso baza bato oyo toyokaka makambo na bango toyokaka batémoignage na réseaux sociaux na bavie normale na bato bazala na bango mpe totalaka makambo ya mike oyo ekopesa bendisi moto oyo c'est possible aza na ye nde balobaka te to baindisi ezolakisaki akokozala ndenge oyo balobaka nakei na mateya toujours nalobi mpona na bandi te na mateya évangéliste Jeff Ifonge eyali kare kolongola te kobakisa te mama ami mwana na ye ya musicien bayebi basekret ebele na makambo etali bakisi bino bato bokolandanga bokonfirmaka mpe bolobaka bamusicien bazali bato akisi bango moko bamusicien balobaka gana kobeta musique sans kisi bino moko mpe boponaka musicien oyo nde abeta sans kisi baoyo batikali sans kisi soki nalobi natuna bino Kester Emeneya abeta na kisi bokoloba yende sans kisi Papa Wemba na bamisusu baza na bakisi nga Papa Robo nakokondimela bino me lokola naza mwana nji quartier 8 nalekaka pa babipoli mikolo nyonso na banda komona répétition ya Victor Eleison nakomona Kester na Jamaïque grand musicien abwaka ye ayemba na banzembo ebele Jamaïque atambulaka na musicien mosusu aformaki mwana quartier 8 kote na biso donc nayebi grand frère wana ndenge azalaki mpiaka ndenge azalaki ata na pantalon malonga te ndenge ayaki na lipapa ntango Jamaïque aforme ye kaka pendant 2 mois grand frère wana komi na bilamba poto na bavoiture Jamaïque ye moko bavoiture ye moko beauté lokola parisien alors aza presque chaque jour na Emeneya moko bake na nima ngondo Emeneya azalaki koya na voiture 818 moko boye
na ebite soki ya komema ye comme taxi to nini enzuluka. Jamaïque ana ba 818 ba 816 ya sika occasion mikele. Alors biso tutotala moto asimbi Victoria asimbi Emenea toyebaki ezali Jamaïque mwana quartier 4. En tout cas nga na komone chaque fois na mesanaki komona ye na komona Emenea na komona Jamaïque. Donc pas ngai na kozala na doute Emenea azala na kisi te soki bolobi ba musicien baka na kisi. Alors bandeko sikoyo bakokutana ndenge nini epai bakei pamba te nalandaki mpe témoignage à partir ya awa ya poto ya vie nanga Tirbo po ye ali grand musicien ali maître ali champion ali mpe militaire aza mpe grand frère na ngai en tout cas uta bomwana na Congo na Angola ala toujours grand frère na ngai ala mpe pembeni na ngai menga nazwa eloko te apianga mpe eloko te au contraire apiaka biso ba conseil ya bien. Alors grand frère na ngai Tirbo alobi na journaliste alobi na soko oza na babord mpo ya quartier soko otiki yango okoma osambela. Grand frère apesi réponse à mokuse soko otiki yango okufi. Donc pas grand frère wana pas grand frère na ngai Tirbo quartier na Angola pa na ye ana expérience makambo ebele epuis nga nayebi banda bomwana makambo alobaka eza juste mpe correct mpo soki nga na ya poto mpo ye moto alobaki natuna bato ebele barenseignement me ye aloba na nga kaka phrase mokuse yango moto epianga courage mpe salama ndenge alobaki yango na ya poto. Donc ota bomwana na kosaka na zelo tina bamikolo na mona ye tina azouta poto makambo alobaka toujours eza juste napesi ye mbote na lwanda bisika azali. Alors bandeko sikoyo soki Rafini Tumbalaki mutabakisi ya makasi donc soki atikaki ememi ye na liwa soki batikaki te alors ake nango soki mama Ami azala mutabakisa makasi soki atiki akufi soki atiki te ememi ye kote akokende wana nde bakokutana bango mibale. Mais soki balaki nzela moko te soki moko azalaki na bakisi moko alaki nango te soki moko akobondela nkolo po mama Ami makambo bakisi pa na ye nayebi yango pa na bino mpe na bamateya ya évangéliste JF Ifongi bamateya ya évangéliste nga nazwaka yango serie mpo nga soki nazwi makambo no serie te nakozwa mpo serie te awa na Autriche bapaster ebele baeglize ya monene awa na Autriche ebanda na bandako na nga kosambela na kati ya ndako na nga nyonso te me baoyoyo misusu. En tout cas nakende te nalanda mpe te naloba na bango balukaka nzambe esili me namona ntina kokende te na kocroire bango me nazomona bakoluka nzambe bakoluka basambe
Donc, na loba pe clair, na zala pe clair na kendegete. Ata na komiti na porte église, na kotaka te batu na ndeni okotaka te. Même tant que l'église est bandit, bago sambela toujours pananga. Ngape na go sambela na bango, nandako. Mais l'église na kendegete, na kendegete. Alors, soki na Rolanda, JF ifonge, donc ezo sérieux. Soki na lobby, ba makambu na ye, na ndimaka. Ebele, mosusu nde, entre parenthèses, na talaka nanu. Donc, na croire na makambu na ye. Tangu akoloba, epai ya uta na bato avanda, nazo croire. Na kondima. Alors, tangu na kondima, évangéliste, elingolo baboy. Rafine tumba, foba kende, nzela moko, na mamami, foba zalape, lolenge moko, côté spirituel. Sinote, bako kende, nzela moko te, bako zalape, esika moko te. Nga papa robo, na kanisa, na sololi na bino. Bo comprendre, pona go kota, na mozindo te. Na eko chuba mutu, mopanga te. Na ekaka kukabola, na bino. Makambu oyo, eko bima, na monoko na bino moko. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya papa robolide, okozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.